hein. Ça nous qui. Quel est notre point, hein? Ça nous qui. Attends, on va dire que ça va. Pas de problème. Non, problème. Qui monsieur papa? Non, mon on a coupé. Eh, au Koufa. Il faut se couper dans le pays pour la biso. Et puis, na moi peut-être mon sungi au thé, azate, azaka moko. Ouais, on sunga pour na kufa thé. Kasi nzambe te bonani. Te nzambe ta ko kelo ko wana thé. Et vous connaissez ba ange? Et vous connaissez ba ange? Faible, ba ange, baza très faible ba ko ka wana thé. Ah, ce que ba ange lui. Ba ange lui ba ngwana ange ba ko ka thé. Et vous connaissez esprit? Et na ilimo santo. Eh. Incapable. Ah. Et dans la moko so na tengelo komo na ye, oya ko sala nga lisungi na bika. O ndema te. Ba vous kasi na. Fanda non. Jusqu'au loto qu'on a un problème qui veut bien nga tika nga pa na yo. Eza maladie, tu nga ya nini? Maladie ni nango. Ya motema. Eh. Omoni sere. Ah. Ngande na zawa. Sere. Oya, uso na tengelo mutu ya kubikisa nga ndima pete. Mezaye. Papa zana ni kasi loba. Ata na loba na ndima te. Ya kopesa pe nga kimia omona pe na komi normal na vie. Kai papa loba na ki koluka ete. Aza musika na ngati. Kasi loba te papa. Aza musika na ngati pembe na nga. Tu na ngaso yena. Nana. Ngai. Apona nini ngafuna nyoka maboye ni kama eza sœur, eza ndeyo. Yo musongi na. Tu na ngana nini? Nana ti omona to fanda na mona nena tala kayote. Donc pour makanga ni lengi c'est nana omoni mobile no. Na ukai mama kama uteka mai na ngola. Sikuyo nzamba talisinga ba révélation belinga ba ina nzambe yo moko yebisa sœur nana. Nzamba to tinaka yo loba na ye. Yango lelo na oyisoke. Nzamba ponaki ke ngana yo to zala bomoko. Artiste belé ba kufa tolela bango na martyr. Misusu tolela bango na nazo. Oh ya Mundweri. C'est vrai Mundweri za mwana nchili ba biloko nyonso on ne refuse pas. Maintenant le long de tozolo babo na boulevard juste côté Shekina eza na embouteillage eza na oh pour ça ici la lelo lobité. Faut retala pe ba paramètres wana. Soki batu bazali baza prêté pour na ça ba démarche pour na Fikine. Moi je suis prêt, je peux m'engager dès demain. Comme tu as lobby, tu as déjà confirmation africaine, ma paix sur espace. Tu as la facilité. Ceux qui ont la Mundweri, d'abord, Mundweri c'est un grand artiste. Tu as les places exposées. Tu as vu que même si tu as la saison sèche, cela n'empêche que dans tu as la carte à terrain, ma poussière il peut provoquer d'autres microbes. Mundweri a la place à relayer la carte à ma salle. Ma autorité, par exemple, si vous parlez des bourgmestres, le gouverneur prime que le bourgmestre. Le gouverneur ne peut pas venir quitter Aya pour assister Mundweri là-bas. Même si Aza natif ya Yaline Koulou. Toluki place na Fikine. Na kati ya Fikine eza ba pavillon minene ezali biso to koluka pavillon o to kolinga to lelela Mundweri. Wa to za déjà za encerclé, pe za enfermé. Ceux qui va bourgmestre to ba autorité ba ya place ou la facilité ba koya to la Mundweri. C'est juste wana ceux qui stade ba pesa biso to to lobby mo déjà. Donc, il y a maintenant un côté, il y a un point, il y a un côté, ce qui gauche, droite. Il y a la conclusion, pardon, s'il vous plaît. Nous devrions être ici de 15h à 17h, il est 17h passé. On va passer là, il faut parce que nous devrions seulement nous rencontrer pendant 2 heures. L'heure ici est de qui? Non, pardon. J'ai fini. Pardon. Dis, s'il vous plaît. L'effort. Mutu na mutu atia un peu nini calme dans l'esprit. Yamana Ebisibino que c'est un point qui nous a vraiment préoccupés. Beaucoup de gens qui que Ono est qu'un angélité. Ou bien Moyoka est qu'un angélité. Sans que l'argument, tout ça et fait ça. Parce que la décision qui sera prise, Mutuyo qui voulait que ça l'angélite, bon, vous comprenez que l'angélite, mais Oya n'a pas quitté. Donc c'est pour la cause bon ça va. On a dit qu'il y a un njili, mais et quel côté nous sommes mais nous on voulait donc on ne fût-ce que on a ce qu'on a déjà l'esprit
c'est comme si ozobelisa mutu ngonga moko ezalaka ozotala mutu d'abord ozoke otika oyebika non toyei kotika ye et puis akozwa traitement on va rentrer préparer na pire ndenge balobaka. Quand le cas arrive vous allez facilement vous adapter. Yangona nous retenons les deux points de vue. Nous avons encore un petit temps, 1 ou 2 jours, parce qu'on va rencontrer le gouverneur. Ce que nous avons pardon, le bourgmestre. Il y a un numéro, il y a Boins, après Sabiso, on va le rencontrer, de balancer, bandini, nous sommes compromis, nous sommes tout au soir, il y a un nez au salut. Toujours sous ça, en vous disant ceci, que Matanga, aussi longtemps que tu se mettes d'accord, dans le lieu, même comment on dit, les différents contacts. Pour les amis qui peuvent non, je serai là-bas, tout ça, parce qu'on va toujours vous demander et vous allez wapi. Et vous allez wapi. Et Nini Corbillard, oui, mais et vous allez wapi. Alors, vous donc il faut. Donc, et comme si nous sommes vraiment point clé, mais vous devez retenir que le corps sort le samedi 15 dimanche de Koundiango. Nous allons nous retrouver au courant de la semaine, autant soit par information, j'allais dire, finale. Il y a organisation. Sans doute lundi. Le landa, comme ça nous allons nous retrouver. Il faut que tout le monde se retrouve ici. Maintenant que j'ai vu son à ce que ce point de vue naïe. Mais bon Dieu va respecter ma terre. Bondeli, Seigneur Topesio, merci parce que nous allons mettre à temps. Nous permettons que tu écoutes la mokona lelo. Nous sommes là autour. Il y a liwa ya mokona biso. Zambe totiki kozonga na biso na maboko na yo. Tika ete kinia et où met la carte na mabota pe na mitema na biso. C'est vrai tozoki sami la siloboko na yo. Ya mokona na biso pe problème kozo yo. Sala ete balazima. Tout à l'heure nous sommes dans kolongono pe boyoka deba na carte na biso. Amen. Merci. Jésus tanga bana otambola bandimi bayenge bene bazolanda ye po basimba kaka te elamba ya pamba bazwa mapamboli ndenge omonaka biso tozalaka awa toza ba oin de Dieu nzoto nyonso tondala mapamboli lelo yo sœur Nana eloko nga na koyebisa yo sœur Nana pasteur loba na oyoka te Nana oyo ezosala na motema po ezosala yo te soki nzambe akani likambo na ye ke nga no tozala lisanga ozala mosungi na nga
ndimi esalama bon mpo kanda nzambe soki okiteli yo yo kozala malamu te sikoyo nzambe moto asali mabe il a fallu lokola alingisi ngai na yo ye moko ayebisa yo ke yo okomi yanga mais sikoyo nzambe otindi ngai na mokumba monene ngai nayebisa ser nana sikoyo nzambe nanga tala ser nana ndenge akomi koboya likambo oyo opesi ye papa makambo ozoloba ozocanga wapi nazotio na motema na ngai nana tala feti wana apesi ye confiance epa na yo apesi confiance mais sikoyo nzoka libala yango nzambe alingaka na yango te ti tofandaki tokotaki na mabondeli nzambe alinga yango te ser nana nabi ser nana papa te oyebika feti natikaki ngai epa na yo ayebeke lisungi malamu euta pana mbo siko makambo komo propose nga sikeza baya malamu omoni natia fioti vraiment wapi makambo komo yebisa ngai makanisa fioti yoka papa loba na mnoko nazoyoka te kosibanga boye omoni Bible déclarée dans Proverbe 13 que un fils ou une fille sage écoute les instructions de son père. C'est la te posa le cabo yo zui. C'est ka Bible on peut boy moi si mo rombal ni bali tete papa. Mona ngana nani? Menga na zana fioti kasite. Fioti ekei wana koya lisusu te. Onyo sto yoka to loba. Sœur nana yoka. Nazo yoka me kusima muti nazo banga pa tika blo aboyi. Yoka te. Sœur nana. Siko na melaside. Na melaside na kufa na tika maloba ke na kufi ko na yo. Bonga na bo melaside mais yo siko faut comprendre ngai taka ne fait appeler confesse pas na. Sœur nana yoka nana. Soko lobi nanga ke wi na ndimi ma pate ko kweya. Sœur nana yoka te. Papa tinga no kokati. Pona ta mutu mususu basi ape basi bi nzamba talisinga yo. Banga liloba nkolo. Nzambe yoka moto lukinga makambo la fali ye moko ayebisa yo ke oza yanga azoyi nzambe azotinda nga na ba révélation ke nga na yebisa yo nzambe moni pa yo tsaka biso peza na be preuve nzambe ata yo moko comprendre nga na comprendre na boye ke nzambe atindi nga ke yebisa ye maloba iza omoni maloba oyo munoko za nga me maloba ya nzambe pardon papa na kokati papa pardon tandi nga na zwaka yoka sœur nana yoka na selo moko omoni mapambo ya kambala moko ola nzambe asapesi kolinga toperdre nayebi ke eza grave bato bakoloba me koloba wana kosuka na nzela sœur nana kanga motema sœur nana te okokoka kutu nazwaki déjà banini omoni major azobongisa bato fois na biso na Paris oyoki tozala wa te po bato mokili banga oloba mingi nazoyeba ozobanga bato mokili me banga nde nzambe kobanga bato mokili iboskosu lelo fete ayinga na osuka akoya lelo te azoteka mai na ngola ozwa tike wapi pazolela bizu po to manifesta ngo ser nana omuntu tokozala bien oyebi yango bizu ya mibale papa ya mibale topesi na kombo tata na